Mbote ngai molakisi kombo na ngai Fabrice Nzinga kaka ndenge tolobaki siko tolimbola na lingala makambo tolobaki na français tozokoma mabuku mosala tokosala yango wana pona kosunga bana ya Congo bayeba na kozwa boyebi na ndenge na bango na bandako po ete maladi ko pikisa bango bakende bakilasi. Ndakisa nakomi buku ya Nzebi ya Banyama. Nzebi ya Banyama tobengengo na français la science zoologique. Nzebi ya Banyama ezali nini? Ezali liyebi tope liyekoli litangi ya banyama. Nakati kuna nalobeli nini? Nakati kuna bana bakoyekola banyama nyonso ya mokili ndenge nini bakabwana na mangomba. Tokoyekola mangomba na kati ya buku wana mangomba ya banyama. Pesima ya mangomba bana bakoyekola banzoto ya banyama. Banyama nyonso baka banzoto ndenge moko te. Na sima ya banzoto bana bakoyekola bilei o banyama nyonso baliaka bilei ndenge moko te kolambisama na mangomba na bango. Na sima mwana koyekola bobotami ya banyama la reproduction ndenge ni banyama na banyama babotaka bamusu babotaka maki bamusu babotaka bana bomoto na mbala moko bakoyekola bobokoli mwana koyekola surtout na banyama ya ndako les animaux domestiques mwana koyekola pe ndenge ni na kobokola pe nyama sala élevage bana bakoyekola na kati ya buku wana botamboli po ete banyama nyonso batambolaka ndenge moko te bamusu bapumbwaka na mipepe bamusu bananaka na mai pe bamusu basalaka na bopoti nde makambo bana bakoyekola yango na makambo penye za elebele na lobi ya mokuse matonde na bino banso.